la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16. Voilà bandeko balandi ya Info 16 mikolo et l'équipe nza mingi bomoni ke tokutani te tosola te mamba ba volcan ebimi makambo ebimi bimi bele botami me 16 azalaki te 16 azalaki wapi tokendaki Kikwiti Kikwiti tolandeli mwa makambo ba video bomona ngo mais tolobaki tokozonga kini te sans que to mona moko oyo bolingaki mingi na Info 16 na époque ya en tout cas bateki biloko boyebi sikoyo Patrick Maunda ayaka kolongola master wana na classement mais Patrick ango akenda wapi akenda na ekenge na komi Kikwiti bayebisinga ke non ana kenge alors nazalaki obligé okoma ti kenge ya koluka ndeko wana na minute toloba Patrick Maunda aza na Kinshasa nabike place bozali bokamwe Patrick Maunda sans plus tarder Patrick Maunda yaka voilà Patrick Maunda yeyo mbote Patrick mbote papa bonne santé normal Patrick Maunda na batala nyonso zalaki nango na ba succès nyonso salaki bobima ibino mibale na en tout cas bimaki epa vie na biso Molière papa Nembalemba yo Info 16 mutu et bimisaki yo efulaki yo mais to comprendre te Patrick Maunda okima obunga donc oye olongoli succès en tout cas kimi na ye yo moko po olongoli mutu na classement okimi lisusu avant to banda lisolo wana kenge okende ko salani na kenge nakendaki na makambo ya maladi ya petit frère na explica bino ndenge ka ezalaka. Petit frère abelaka na niveau intérieur o papa na ngai na mama na nga bakufa kokufa na bango tatikala biso mibale na petit frère nake na salisi petit frère kuna elienga ndeta nde bomonaki na banda kozala te ti na moni bavie bakeki kwiti bakeki kwiti balobi na radio ke toluka masa moko babengaka Patrick Maunda balukinga ti toyoko kuta na siste na kenge tokuta na kenge via lobi ke moye avant d'aller sous wawa ezate batu na ye bazoluka ye di ne bomoni na ye kozonga na kati ya groupe na biso. Voilà, dans kenge wana olobi okende ko sunga ndeko azele ko beila ndeko ngo ndeko na yo oza orphelin de père et de mère ou bien orphelin de mère mais kana ko expliquer biso place wana papa na maman bakufa totikala biso mibale na petit frère wana ona kena osalisa sko na kena osalisa petit frère wana na yeko perdre ye lisusu akufaki moye sko nazonga tande ezalaki te na basusi wana moye nazonga nde ezalaki te ti na yoki vie apesaki communiquer na radio na biso kenge apesi communiquer ke toluka jeune mobo na kenge abanda obeta musique kombo na ye Patrick Maunda ti ba lobi bongo ndenga moko na yeko bima toye na vie na minute oyo nazongi na mouvement na ngai nazongi na makambo na ngai nyonso. Voilà. Donc nazoluka nde batu nde bo soutenir nga bo sunga nga kasi tokoma na côté kuna ava batu basunga yo Patrick Maunda okei kenge kuna pe ba problème kweli yo ebele ce qui toko comprendre c'est que aujourd'hui les soutiens ya ko sala ba répétition te donc répétera les sous-te mouvement kufaka nango te mouvement ekufaka te o eza don nzambe o apesanga mouvement ekufaka te mouvement ezalaki nango mouvement ezalaki mais ya ko zalaki na leka na be fondenge na lekaka nde temps wana nde ezalaki te
mouvement ekufaki te mouvement nde boyebeli yango eza kaka na ndenge wana. Bon, awa oconfirme biso ke mouvement ezali tala mpe yebi okima soki tala ekimi te toyokana mo eloko ata ya mokie ata ya mokie zongisa biso ata na époque ya en tout cas mais to se rappeler kaka mokie toyoki voilà wana ozobimisa nini mpo bato bakokanisa kisi mpo bato babanga oyo ezali médiateur oyo ngai nabetelaka musique sans médiateur musique ekobeta te. Voilà tout. Mukele bakaka kumudikele kubawe yemukoda dibetu bajene tukuluwe dikayengo mukele bakaka kumudikele kubawe yemukoda dibetu bajene tukuluwe dikayengo mame buna yidilango mama kayengo walubula benwende kitanzange mame Yeluka wazedi miziki metangwa kulwe miziki metangwa kulwe nyaumi na tata waka mamwe mutangwa kulu yaya meniya waya kwambe muntu tanga kuandikinga pasho muntu tanga kuandikinga pasi mukongo muntu tanga kuandikinga pasi mutiyai mutangwa bakake muntu tanga kuande Boga gala ya biro yendiga travayanga Boga gala ya biro yendiga salanga Boga gala yisalu yendiga salange Mutango lelwe mutatanga bayanke Mutango lelwe mutatanga bayaya Mutango kulwe kakala ya buloki aji mama wayo kukamba Mutango lelu mutatanga koye isalu mama Tango lelu mutu watanga yendi wakoyi salwe Muda tange mutangwa kulwe Isalu bujakala mwana mama. Patrick, merci katanano webike eloko beti nakanisi mwa mingi donc eloko wango elingi koloba yo moko expliquer ngona elingi koloba Abi eloko na beti oyo ona beta kakala na 2017 elingi koloba boy na tango ya bakoko na biso na tango akala mutu soka tangi licencié gradia D6 préfet docteur na série wana bazalaka na ba bureau bango bazosala mais lelo na série na biso oyo omona mutu atangi ba classe ya bien mais musala salaka eyebaniti mona na cabine ka azosala ba pelle to mona mutu azosala ba pelle azosala ba makambo ye atangela te do na yo mona na o comprendre benage mboka ngo ekufa bena na comprendre ke mboka ekufa pona nini bakoko na biso makambo banda osala lelo esala makate lelo esala makate pourquoi po na tango wana soki mutu atangi fo azala na esika moko ya bien oyo l'état zo mona mutu wana mais lelo komona un licencié gradia akoti ba demande mais musala ngo ezana ngote mais ezala bongo te to changer to mekanano ko changer to zonga nano epoki ya bakoko ndenge bazalaka soki ko simba do soki na comprendre bien na banzembo no pote ya mo makambo te ya bena oui na banzembo nzembo ya biso neti ya munoko mboka ezande mateya teya oyo moni o esalami na o ezo salama na o ekosalama nde yango to yembaka toko yemba nzembo na vacation te lokola batu mususu ndemba yembaka o chafwe chaboye biso bongo ezalaka te biso nde liteya na lobili kam te biso ba makambo ba un coup ezate biso nde liteya likambo na moni yango na kolobela po batu batianga pui
bamemanga liboso. Voilà, sikoyo tomoni yo na mwana moko ya moke ndeko yaka nanu ye eza na katikati na biso. Voilà, ye aza nani? Ye aza bana onga nazo former na musique. Voilà, ndeko yo kombo nani? Makombo nanga Dokis. Dokis. Oh, siko ero yo gratuité paye d'enseignement mais c'est kota yo ki na no classe te. Abanda tanga na kenge sikoyo makamba coronavirus yaki yango papa bengisa kingai sikoyo koto maina kota classe ezate première nini lekaki deuxième pe lekaki maina kota classe ezate. Donc ozwaki moi retard mais année autre zo bandande okozongela no classe. Oui. Voilà, yo siko kobina ponga na omona nengo zo bina wana. Kobina na nani ayekoliso ya? Isa papa mutaye kusanga. Papa na bino pa bina. Papa na biso pa azaka asala ngo pe kaka ye moko pe asala ngo. Siko nengo zo bina wana. Susi na yo eza okoma danser a munene ou bien otanga pe classe na yo luka vi na yo. Calcul na yo ekozala nini na mutu? Malgoza mwana mozo sala makambo quand même mozo ba makambo zo sala. Na luka ndena tanga classe. Mozo ko tanga classe. Siko nini ozo pekisa ki otanga classe? Na yaki nde retard yango na tanga te ba jour na pe mana na sala kama musala pa na zongeli. Mais mbongo eza nango mbongo ya okende classe ya kosomba ba sketch ya kosomba ba cahier ya kosomba ba biloko nyonso mbongo wana donc ya ba memaka yo futa ka transport okene école ozongi outi pe classe yo okuta pe biloko kolia mbongo wana eza nango. Ezate. Oui. Voilà, siko neti ba mama misu bazotela biso baza na poto, hein? Ba papa misu pe bazotela biso baza na poto. Basunga pe bato, ba oa mitema malamu bazali basunga bato. Okoyi kosenga bango ni. Akosenga bango biloko ya classe na tangela na bilamba kolata. Okosenga bango biloko ya classe ya kotangela na bilamba kolata. Hein? Oui. Voilà. Siko soki ba pesi yo biloko ya kotangela bilamba ya classe mais ba yebisi yo kete tika no makambo musique. Akotika. Otika okozonga classe. Voilà bandeko balandi boyo kileki na biso. Donc tu as travaillé boye. Azana talent na ye. Talent ezali azo travailler mais azana difficulté ya makambo etali classe. Difficulté ezali bien que gratuité enseignement ezali mais l'état sombela rabatu biki na kaye. Donc biki na kaye na baketch yo moko kosomba. Donc difficulté ezali akutaki pe année ezalaki déjà na mois katikati moyen abanda classe ezate mais asengi quand même aide et kozala malamu bosunga ye. Hein? Basunga yo so zela skoso ba lobi batindela yo biloko ba otindelo yango ndenge nini po yo za numéro? Ana numéro te. Sko okozango na nzela ya nani? Epa leader nanga. Epa leader na yo, hein? Oui. Voilà. Sikoyo musique ezate mais mekana no dance mo banobina mekana no toyo kanano. Mekana no atana dans musique ezobeta te mais to mekana dance. Ba okokate ha? Voilà tokei betela yemo eloko moko toyoka po bandeko ndenge bozoyoka pecho yo moi danse moko obina wana nga moko esalinga moi jar tokena no moi danse wana pa wana tobina ngona nga omona penga na koleka na ngayo ha. Voilà tokei voilà. Mama
tokata nano, voilà. Ah, petit dangai. Ah, na lelio mabe. Donc loketo wana bina, yana makambo na ngwe salaka vraiment. Batu balandio, bandeko nyonso balandio, frère Richard Madeka, hein? Alandio, Zowenki Ambina Paris. Alandio, batata ebele balandio. La mama pe kutu alandio. La mama, yebi la mama. La mama pe alandio. Tozo kabwana po tozo tika yo, hein? Eloko suka oyo esalaka yo pasi, hein? Po okende eloko esalaka yo pasi na motema na age ozali ozala age ni. Nana 9 ans. Ozana 9 ans. So eloko nini esalaka yo pasi chaque jour so la moki boye omonaka eloko penanga esalaka nga pasi soki ezalaki boye te na ngana zala bien. Eloko nini esalaka yo pasi? Mbongo. Ozanga mbongo? Esalaka yo pasi ha? Esalaka pasi. Ah, merci. Tokoki na biso ko libérer yo ozongi. Voilà Patrick Maunda. Tango ozo ko encadrer bana mike boye yo moko poza na ba moyen te. Monite ko ozo ko milukela ba problème. Eza ko milukela ba problème. Ba lobi epanzamba lobi sunga bato bako sala yo un jour obima. Nde yango monaka nakangamaka na bana na ngana formaka na senga kandeli sungi pamba te po bana o nazalaka na bango wana ekozala nga moko nazana 100 francs bien 200 francs bazo sunga mana 100 francs wana na 200 francs wana yango nde siko na senga kandeli sungi bato bakozala na mutema malamu o bako sunga nga ide o nazana ngo ezala boyete eke kali boso po na sunga ka pe bandeko mususu po nazalaka na susi ya bandeko. Mais nake eloko na kutite bino na kikwiti to na kenge kuna bolingi makambo kisi tro bolingi mambo kisi gwa fort ya kosakana ti na yebite pecho mona jour musu ya olekise te zango ka to lo banase o ya olekisa mona batute te esimba te naza papa moyena lekisa bana na nga ya musala ekozala te balekisaka muto oyo obobota minaye wana za mwana bato nazwiye na encadrer ye lobi pe ye pe azala akoma pe mutu. Voilà. Na azaye mokote to bengi pende kona biso muso mobali azali yo pe na drapeau ya léopard yo pe na c'est bon makambo ezoleka na Goma ozolanda quand même. Winalanda. Liloba mo po na bande kwa Goma. Bonjour. Pesi bango bonjour. Mais bazo kemba kuna moni nini esalemaki kuna volcan eutaki kotumba batu bakufi baziki bamisusu baloyebisi bango bolongwa place bozali bokende na bamboka musika kuna ezaka lokola Kinshasa balobi na batu nyonso ya chango balongwa bakende na ngambo ba Kongo siko liloba moko pona pasio bazoyoka te pona pasio bazoyoka mboko na biso ya bien te pona biso ya bien te po nini po ba president na biso oyo baso ani mboko na biso bien te bango bayoza ka so asika ki bokonja bomisaka mboka na bango ba famille na bango biso misusa kipe do ne kilenso sa kipete yango na kameko komo sala maboye mais pas si quand même ya bandeko wana ezali voilà bandeko na biso bozali na Goma toza elongo biso to wana rien mais bato baza na ba moyen ebele to kosenga nzambe atoucher mitema na bango batinda biloko kuna batinda makambo yekoyi kobikisa babomo ya bato kuna po kotala ba image wana ezosala pasi vraiment na motema ndeko kombo nani komo na fils oui yosko na mouvement oyo ya Patrick Maunda musala nwezani ngai ngamsana ngezalaka po ana yena zaki na mboka na tanko na mboka papa na mama siko bakufa wana na mboka nini yo pe mutakinge kaka ngape mutakinge yana nga tovanda ne place moko vanda ne place mais est-ce que ni ça ya ne kala ngati kanga na mboka na tango kuna ti 4e MCO papa na mama bakufa ale yana biso libosa na biso na kisa to vanda est-ce qu'on écoute na vieux bisinga apeti na ndo vanda boye esima denga pe na moni musali ate asa na ngata o ju mususu nzambe ka sunga biso to kuta na muta bien to mata ngona bo mona biso boye donc ne wana ba parents to koloba bazate bomizo aka en charge bino moko biso moko ka kolata na biso kolia na biso nyonso biso moko nde to abima boye soki nzamba soki to sima 20 na vi mandam to baki na kesi sopi monani te to ke kanda ko to vandi mais
osala pe kulu na te o na soir na moyo beti musique na poko na ba machette osala yango te. Nga biloko ani simba te ngani na bina za piaka te biloko na tamu ibia na ibia ngote na famille na biso mais na bité misu so ba ibaka mais ngani na boy na lena liate na vanda kanda ko so tongo tani na ko te via za petit to bima to bimi so pe to bimi te to vandi kaka to ibati. Voilà siko bandeko bazolanda yo bandeko bazolando po makambo bolobaka biso ekomelaka biso neti charge boutique la biso siko na bandeko bazolanda yo oyo baza na motema pe ya mawa oyi koloba na bango ni nakoloba na bango basunga biso ndeta boye po ndeta biloko ebela te kotanga po da tokolanda boye totikalaka fo totanga soko totanga klasi esala pe mabe osima mosala boye esala pe bema makambo ya boye esili nango me lina boye soma eloko abe monani ata kotanga na banotanga nanga me musiki na otika te na ke classe mais l'école makambo ya classe ekoma gratuité d'enseignement gratuit école eza yango gratuit donc kozonga na yo erolingi nakozonga na na lingi me mbongo ndi mona na biloko atangela eza so uniforme na bakaye eza ketch eza na tanga nanga luka ba dimanche de tanga te alina na kangi fe toki na biso ko pito bimi na biso me biloko atangela nde te yango to vanda be so bato musu babangaka ono tokotinda mbongo kuna omona bana ngo tokotindela mbongo baza bandoki baya kobloke misala na biso na poto pona yoka mambo ngo sokoloba nini na bamama na bandeko bayebisaka ngake no tokoyi na biso kotindela bango mbongo omona baza na mwa misala na bango na sese okoloba na bango ni te biso toza na makambo wana te biso kindoki mpe toyebi yango te biso nde tolukaka bosunga biso botindela biso biloko totanga na biso classe mpe tovanda me bino monde ka bosunga biso kaka bino monde bomoni instrument mpe eza te ma bagitare oso ebebi toluki mwa nzete ale tofabrike ka nde ezala kaka tobimabima ka gitare mpe eza te nyonso mpe esili nango tovanda kaka boye. Voilà esali biso nga esali nga bien pona mona bino mwa kala nde na moni bino esali nga lisusu bien ya koleka tozotika yo po okende na yo nazotanga nga na otanga bakombo frère Richard Madeka Zoé Nkiambi wana yaza na Paris tozwi lisusu papa Nzao bakombo ezokima me mosusu ekozonga parce bango bayebani na nga deja boye bayebani na nga parce yo senga bango na ndenge na yo kosenga bango nini et puis batinda yango na numéro nini soza na numéro na yo pesi nga biloko nanga batinda na numéro na pe moto bayebani na bango so batindi yango yo siko moto benga biso numéro na biso yango numéro na biso yango tozotanga 082 25 94 636 voilà wana bakotindela yo ponino eloko te lo nyonso bakotindela yo kosunga yo batinda kaka te biloko ezali babilamba bambongo bauniforme atangela bainstrument mpe eza te batindela biso. Voilà tokoki na biso kolibere yo Patrick Maunda to continuer moke na yo po tokende déjà pratiquement na suka ya lisolo na biso. Patrick ozalaka na projet studio projet kenda wapi? Projet ya studio kuna projet eza mais bato bakopesa biso mbongo po tokote studio nde mbongo yango nde eza te po kokote studio eza te ke okoti kamba moko ubeti nzembo ebimi kuna ere okokende studio ekosenga mambo ya mbongo donc mambo ya mbongo nde eza te naza na tala oyo nakoke ata na miniti oyo nde na telemi boye soki mbongo ezali nakende studio to travailler banzembo pe bimi ba CD pe bimi ba ope bozana mikili bomoni pe babiloko to sali bon na sima na biso omona na te me kombone Moïse yazane muta IDPS monte ko okota no pe IDPS e ko pesa na ngope bien okotino IDPS bato IDPS pe mona peut-être ba koyo kelo ma moins instrument ye eza makambo biso ba musicien to salaka bato to yebani na bato ceux qui place ezali ceux qui batinga na kosala na ngai voilà Patrick Maunda tokomi pratiquement na suka nga nazo silana na nga na yo nga nazo bima na nga na scène to clôturer na moi eloko moko to liloba moko linga ko loba mais olobi yango te to question nga na poser yango te okokoyebisa bandeko comme ça to sukisa na moi musique ça va liloba na zanango
liloba kaka naza nango awa liloba kaka ya kosunga moninga na pasi oyo azali nango mpe mikolo ebele bomonaki nga te mikolo ebele tosalaki mpe mwa basuccès mpe bantuka mpe tokweyisaki bango bomonaki bino moko ti ndenge toleki na ba YouTube bato nyonso bazofelisite ke wi oyebi mosala tosali mpe mosala normal mais na temps wana ere naye kokufela ndeko na nga wana oyo nakenda osalisa donc poche ezalaki lisusu te nde naza mpe ndenge bato nyonso oyebani na bango na poto motu moko tatindelaka ta 1 euro donc na bato nyonso oyo nga nayebi ni moto atindelanga ata 100 francs eza te donc ti nde naza na niveau oyo donc nakosenga na niveau oyo soki pena bosungaka nga te na temps oyo mitema na bino nzambe pena kota na mitema na bino bosunga ndeko na bino un jour mwana oyo bokosunga ata ye asungi bino te me nzambe akoraisonne na likambo bino bokosala ya bien mpo na nga parole wana na parole wana nde tokosilisa émission na biso beta mo eloko moko tosilana Mama mabwidi le lukuna jobe tuma bwilanga Mama mabwidi le lukuna jobe tuma bwilanga Yakati yakuzaya yakuhanyi na mbongwe Parlo katana no kombo moko na banobosa na tina zo tozobwaka bato awa Papa Kiyedi nazo biso me kata pena Papa Kiyedi en tout cas soki bato ba mitema malamu papa wana aza na France aza mama na motema malamu osomba oui nga pena na sengi yo moko senga ye po en tout cas wana na yebite po ye fois peso guitare ozo luka ya libaya nga una kanzo changer guitare ti lelo guitare ezaka ya libaya ya forme yo donc ye wana azoyoka Papa Kiyedi en tout cas ya liboso na mbote na sengi lisungi bomona kanga premier tour ndenge na salaka ba guitare na tambola nango ka ya mabe po nako sala teke un musicien atambola na ba guitare ya mabe boy na sengi nde lisungi bosunga ngai papa soko sungi mwana na yo ekozala sengo makasi nzamba kosunga yo de plus Papa Kiyedi na sengi pena lisungi epa ina yo papa ataba mosusu bapesi te me yo papa nanga sala tout de façon osombela nga ba instrument ya musala o nga nazo sala. Voilà, Papa Kiyedi ayoki yo nga na sireo déjà sur ozwi kuno ozwana yo déjà pesa yo instrument aroluka pesa yo do Papa Kiyedi asi aotindela na yo ba papa nyonso ba papa nzau ba papa nkanza ba papa do bazebele bazebele o ba osunga yo ba opena ba oyo pena bana ya nzamba solo omwe na mwana nzambe me ya solo po bana nzamba lokuta pe balia bango pena baba na nzambe ya solo tozoka bwana bino bandeko nyonso o balandi biso soko 8 ans ya kolanda image yo s'abonner elo wa liboso s'abonner ya mibale cha commentaire na yo bolioki baleki na biso bomona yekala azongi lisusu na scène ekozala bien soki lisungi na bino apesi numéro na ye eza utu te ono ndeko 16 tobenga ki tozwaki te ye yo apesi numéro na ye bobenga ye ekozala biso malamu Patrick Maunda tokabwani awa continue nzembo na yo ponga nazokende na ngai soki bokota pe bo accompagner ekozala bien Baba nanga ye
Batunda kumbengi mwawawa Yaya bankwela kwa Ya bankwela kwa Bankwela kwa Bankwela kwa Kingangyanga yendu watu mwana kunzawa Kingangyanga yendu watu mwana kumbengi mwawawa Yaya bankwela Masimuno kwa songe Mwasha songe songe Yeah, Iboga karche. Iyaka, Iboga karche. Batunda misili mabe, batunda bakondo mabe. Alala kamonda kapalala. Iboga karche. Bakatiyo, azamu chama. Siya, tokongende na ye mabi. Wapi? Nakosala na yeni. Nakodega shwe. Théo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais un Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 millimètres. 16 millimètres. 16 millimètres. 16 millimètres. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage.